namo, kurera namo. Allô, allô, bonjour, mbote na bino, abarieno, boza bien, boni, boza ba ngai, pa maman il est ni tout naza bien, je suis dans la joie, dans na esero mingi parce que nzamba sali grâce pour tout kuta na bino, pour ngana bino tout kuta na kaboy. Dès tout kuta ni bonne to so la boy, ngana naza bien, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa azobatela de mon côté ça va. Bon bino côté la bino ndengene. Ce qui bino pe ça va, bon comme na ba commentaire que maman ni to biso pe ça va. So bon comme na ba commentaire comme ça na ba ba yebanga, ba yebalinganga, bango pe baza bien. En tout cas to personne nzambe merci. Na ndenga pesi biso bonne santé, na ndenga za ko batela biso pour ba bazana ba hôpitaux, ba bazana ba maladie, tout ba na ba problème to de ki ba on est l'autre côté, mais nzamba sa biso ka grâce to za ka reconnaissant. To za reconnaître ka bolamu ya nzambe bolamu ile kebele. Hey, il est kebele. Il faut que reconnaissante. Pour l'imbisa. Ce que nous avons c'est le malade, il faut la reconnaissante. La Bible dit que contentez-vous de ce que vous avez. Donc, aux ans, on a pas se contenter nango. Contentez-vous d'abord de ce que vous avez. Ce qui dit vous a donné il y a un monde des aïeux. On se contenter nango nan. Merci beaucoup na ma copine à moi. Dinangolo, moi ça va papa Aurélien là, Aurélien Ngolo. Aurélien ça salati kilote ma soute. Il y en a qui pas na 17 18h pour ceux qui pas na ba on okuta kaka grand frère Aurélien là déjà kilote. Ça salati kilote bon ici les lexi au mal soute. Attends mais kendo tu ngana ça petit côté. Voilà, merci beaucoup les vraiment là ça a besoin de jeune fille nanga vraiment. Nana besoin de jeune fille nanga et ça na un commentaire moko eza na jeune fille na moi parce que maman na linga kaso za ko animer ndeni maman émission le na monyo c'est comme si tu es triste ma chérie naza triste te nga maman abino makambo likanga mutute makambo likanga te nga na leka mutu na makambo likanga nga ta naza nango yeba te ke naza nango naza je suis toujours joyeuse donc naza ka na ka mutu esengo donc ce ko mona ki ke na émission on naza ki mo ba kimia c'est parce que qui peut-être na besoin ba capter makambo na banda ko lo ba naza ki calme en tout cas tout va bien par la grâce de Dieu. Nous avons vraiment la besoin de jeune fille parce que ma jeune fille babengi mingi babiki mama biso to linga katanga osela kabiso ngo bibana to na semna mbo olamba wana bino mona ka importance na rote bino ka posa ka bonza ko ibaka makamye nini ngala bi OK d'accord votre deuxième maman est là maman elle est ni toaza wana yo oza muto opesa conseil te yo ota musoyo ke la rapé par an parce que toi na ba enfant otobe baba incurable bano ba yo ke la ba boti te bazali akoyo ke la moboti mutu mususu akoyo ka mama mususu mama na yimo akoyo ka ete ayo ba yo pesa ko za mukolinga ko mama no te deuxième maman na oyeyo mais na lobi que la maman n'a autre que la deuxième maman. D'abord, Bible Binabiso, honore ton père et ta mère. Lingala na kwa yo moboti. Yukala na kwa yo moboti avant chel tonuna, ba boti ba baninga mususu. Lelo naza kati ya émission na biso pour le mariage, naza vraiment besoin ba jeune fille na biso, ba jeune fille na ngabo izala vraiment soko telle émission zo ngo partager na WhatsApp, na Facebook partout baninga no pasa nini batala. Lelo to ko balikamu, lelo vraiment sans tabou hein. Donc kokanga matoi te lelo nous sommes au temps nga bo fungola matoi bo kanga matoi te bo fungola matoi lelo vraiment eza sans tabou émission eza sans tabou na ko benga nyama na komo na ye parce que boye bisinga maman Eliane yo moko vraiment boye moi temps mususu zo ba makamnete bo comprendre maman Eliane na na mo sa lozito ngala mo sa lozito Angaye, nazo mote luzito, on mona ke makamusu bo singa ngala lo bana kolba te melelo vraiment émission eza sans tabou. So na poso ko moli kamo bolanda ko zapete kinete na suko ko yo kaka. Lelo vraiment eza sans tabou. Na ko so da ba jeune fille o ba koti mabala sika, o na bana kati mabala sika parce que ba toujours na besoin ya conseil. So na kati ba no sika ma chérie, peut-être te poser na maman te, peut-être na ebité, je ne sais pas. Peut-être te poser na maman moyo ki la kaete. Pour Mikolo, bon.
deuxième maman la bino ya ko pesa bino ba conseil n'est pas ba jeune finanga eza pona likambo libala oui mami Eliane tu boye bita maman Eliane azamuta makambo mabala maman Eliane sosi na ezala ki soki bana babali ba vanda libala lo na misisa et pas ibokei bobota basi bobota mibali ba maman ba mema ba koko ba sepela libala il faut vanda bien libala il faut vanda malamu wana ndese ba parents nyo surtout ceux qui mwana ke na ndako libala azoka ba retomber moko ya bien wana nde ba parents surtout bazaka na esengo. Alors tous on a pour ko étiquer bino bana na biso lelo to be ma propriété bo moni malile bandi ko kota aux mois d'octobre ba malile bandi déjà ndenge malile bandi boye mingi mibali ko skola nzoto te basi pe muso baza pe ko skola nzoto pe ezala kapasi mama ile na yebisa bino boye mutu faut ba ko sa propriété na yo il faut ba ko bongisa nzoto na yo il faut milinga na no ba ko il faut milinga. Donc mutu avant olinga mutu mususu il faut yo moko omelinga na suko mitalobi hôtel ni wabi nzambe merci ndongo kelanga munene nzambe merci ndongo kelanga mulai nzambe merci ndongo kelanga muke nzambe merci ndongo ke ndongo salanga métis nzambe merci ndongo pesanga mwinda ngolo il faut na mutu yo moko omelinga soki mutu milingi wona ndoko kwa pe ko linga batu mususu mais soko milingi te po linga batu mususu ekozala pasi mutu soko milinga soki mutu milingi il faut sukola nzoto za na posa ko sukola eza na besoin ndako kutu tozo torsionner ndako mbeto tozo tande bungu combien de fois nzoto na biso eza na posa il faut zoka mai nzoto il faut esukola so mutu zo sukola omona so mutu zo sukola quand tu prends soin de toi tu vois que tu te rajeunis sans le savoir quand tu dis à quelqu'un t'as quel âge? Oh, j'ai 42 à 40, on ne dirait pas. Moi, je vous donne 35 ans. Et ça l'a dit, dis à propriété, tu prends soin de toi, tu te maquilles, tu arranges tes cheveux, tu es joyeuse, on est bien qu'on seka. Mutu oyeba ko seka na babingi mingi surtout basi po mibali pas ngenge kitoko te surtout moi ça kana elongi ya esengo moi ça kana elongi ya ko seka moi ça zaka gentil akomaka kitoko moi ça zaka motema malamu akomaka kitoko moi ça ndemona anunaka te okomoneka kaza jeune pour nini po motema eza tellement malamu so motema eza malamu nzoto balobi oyo eza na kati ya motema na biso yango nde malibanda so motema no eza malamu komona elongi mpe ekoma ngebungebu kitoko neti nga mpe mo ngebungebu te ta boye te dina lando copine omoninga ndeni na libayo mpe nzesalinga ngebungebu mpongo bameli yani to naka motema mabe te likambo na motu te na nanga ya nzambe o pardon kolala kolonga eza habitude te yo okende kolala na elongi okangi kanda osiliki eske oyebili biso koolamuka soko olamuki te okende wapi epai ya satana alors biso bato boyi satana toza na posa kenene kokende na paradis tosola makambo mabala oyo na ye nango lelo bamama bapapa surtout bana basi nde nango soa mingi na basi boyebi kinga na bakesorke libezaka ne mwasi moto asimbaka nzoto enza moto asimbaka libala ona te libala ezala kaka elele ekomi ya kopambolama baninga nzambe apesi ngai libala bapesa ngo mobali te bapesa ngo nde mwasi nde alinga libala siko ntango oza na libala nofosa nifoi baobatela yango kobatela ngo ndenge nini bongisa nzoto na yo kipe mobali na yo zala respect na baseneki na yo zala respect na babokilo na yo wande kobata libala na belle famille ezaka moto akomikitisa eza très important moto akosoteke ngai soki asa bebi si yo ngai akende osani komemona libulu libala babondelaka ngo libala babatelaka ngo libala bashushutaka ngo mpo ezalaka toujours so omoni basemeki bayeki mama okota cuisine lamba pesi bango ya kolia balia ya komeleza bamela esili nango soki semeki ata evakance akomema nde ndako na yo te otiki avanda ata 1 mois ata 2 mois ata 3 mois ata salibi na ye akokende ne kaka mpo ndako no akotikala komema ngo te akokende kaka alors le tosola mambo etali propriété mpona bajeune fille nanga mpo bandinga kobatela mabala na bino malamu. Jeune fille, na salle de bain na yo, kozanga vaseline te, oeza vaseline. Vaseline kaya vaseline obe boye beza nango vaseline. Mibali mingi okomona maboko na ye, maboko na okomona ngo eza pembe. Okomona makolo na ye eza pembe. Pourquoi? Okopakola no mafuta na nzoto mais makolo na biso ezora mafuta penza te maboko pe ezora mafuta penza te voilà pourquoi naza kolakisa na ba jeune fille nanga il faut kozala na vaseline zala na vaseline na yo na salle de bain kozanga vaseline na salle de bain na yo te zala na vaseline na yo soko moni mobali na yo asokoli mobali azaka lokola mwana bazoka soin na ye ndenge tozoka ba soin ya bana ndenge ozwa bébé olongo le sokoli mai obongisi mibali pe quelque part baka lokola ba bébé talaka bato balala na tolo bato balinga na tobozo comprendre taka baza
dodo ata obwaki kuna alandaka moto alandelaka moto wana do bazalaka babebe zana vaseline na jeune fille na kati ya salle de bain na kozanga vaseline te zana vaseline soki mobile no asokoli asisi ko sokola opesi vaseline moi vaseline moke asali nini apakoli na maboko na ye vaseline ya apakoli na maboko et puis na makolo po makolo na biso les pieds là ils ont vraiment mafuta te apakoli na makolo po omona mobali surtout ne ete uti koleka awa okomona mobali makolo na pembe maboko awa nyoso pembe alors vaseline oyo yango nde esalaka nini na makolo na maboko soko omoni ke vaseline te okoki na ope kosomba ba crème à pied ezali ça c'est pour le pied hein crème eza pour na makolo. Donc, on appelle crème à pied. Crème à main peut exhaler, mais on a main c'est pour le pied. Au kamati ta crème à main pour le pied. Au kamati ça ni au pesi mobile et ça ni pas quoi na makolo. Pourquoi pas les pécats? Na kada ko lenga la kaliba. Pour ce pourquoi les makolo pourquoi? Au pourquoi les crèmes. Ata bimi, ata ki. Donc on va na comme ki mutu masaka tsaka ha akanisika no pourquoi les crème à makolo. Ata fana kina baninga na ngana obeta masala politique. Oh, écoute boy Mikolo kutu, moi qui m'y côté parce que pour président Azana déjà oui président Azali notre président Félix Tshisekedi Tshilombo en tout cas Bambote Belé ma Denise hein ma Denise la première dame Bambote na bino quand ne balwa ki ke ce ka président fouti ba tout te Fred ça ka milinga to ki mba na limité to ki kufunda ma Martha sana limité va permanent to ki kufunda président na biso kuna voilà on est kara moi ni solo bobi ke mameli ani to amuta masolo abetela bino masolo yanga elegaka boy siko soko pakole vaseline na makolo upakole crème amena makolo tanga ko tambola akena nganda masolo politique e bandi soko kanisi kando pakole ke crème amena ora ngala keye na mona omela sute ngana keye oyiba sosonga po anene pazo kanisa mabuko na ndeba nde ko maseye ninge pakole ke crème ame wana ezongise mo bolingo moko boye azo mwakala aleseli nini azonginda ko mbangu voilà mobali soko asokole oyo eza devoir ya basi ba mama ba ma chérie na binga bino ba ma chérie mes filles bino bato bolinga mama Eliane oh mama Eliane en tout cas merci hein parce que l'amour n'est pas donné à tout le monde nga mama Eliane na vanda kawa na yebi ki nazana bana balinga kanga bana nga so bolinga nzamba pambola bino bolanda ba conseil mama Eliane so ba conseil nanga boko vanda na bana na bino bien dans le mariage il y a les hauts et les bas dans le mariage ça n'a jamais été vert tous les jours non. Aujourd'hui c'est vert, demain c'est orange, il y a aussi mais il faut pas vouloir entrer dans la zone rouge. Linga rose la kaka na vert, orange, rouge koko takate parce que so bani kota na zone rouge là ça devient très dangereux. Boyoki bana na zone rouge comment dangereux ko linga te kota na zone rouge linga rose la kaka na vert moi orange vert moi orange oyo eza musala mingi ya basi il faut jamais causer dans la salle de bain na yo moi Déo c'est très important. Ton mari n'ira pas faire le cours, c'est pour acheter tout ça. Non, ça c'est le travail de la femme. De traiter comme ça concerne la femme, ça concerne nous, les femmes. C'est à toi d'avoir tout ça dans la salle de bain. Brosse à dents, chaque mois, il faut qu'on change brosse à dents. Brosse à dents, il faut chaque mois qu'on change parce que ma brosse est bébaka mingi. Brosse à dents, c'est à toi la femme de faire ça. C'est à toi la femme d'aller acheter les brosses à dents. C'est à toi d'acheter les déos. C'est à toi d'acheter la crème pour la peau. Mon bani bani musomo na basokolaka. Aporola mafuta na nzoto te. Pour la nini, azana tante, api na courage qui n'était na bandoluka mafuta nzoto. La crème, moi c'est qui ne soma mafuta nzoto. Tiens la salle de bain, au soma mon côté soma 5 vanda wana. Ça la profession en weza la wana ceux qui papa sukoli mobile muso sukola vite amon kaka ala ta ki ndobi olebi papa bohete loko sukola faut ça nini il faut pour nano mafuta na nzoto so papa pourquoi mafuta na nzoto on l'a dit c'est sous vaseline na makolo so oza na vaseline te oza na crème à pied na yo ozu crème na yo ya pied on l'a dit c'est papa pakoli moi de yo oyo c'était au 50 ça ne coûte rien pour na papa pour na nini pour na se ma peka ya papa wana toloba mi pour na se ma peka ya papa ni bali ba yi vraiment ko zo na ba malamu te
Il y a des hommes maniaques, mais ils ne sont pas tous maniaques. Mon bel moussa kolongole lamba na azo abongisi yango bien azo sa na plaka. Mon bel moussa kolongole ba poki na mbetu ma aboka na mbetu mabe, aboka na panye mabe, aboka boye mabe pourquoi azo sa lango ayabi ke nazana musumi nanga molonga nanga osandini akoya kolongola ngo akobongisa. Mais mususu pa pesa mwasi musala wana te. Wana baza bambali baka maniaque, bambali baka très propre. Bango bazaka soki alongoli akamati azosi na place. Mais ba o bazaka na ba ba palanga za benki parce que alongoli aboki ne alongoli aboki mona aboki chasseur de koto, aboki mo sous-vêtement na koto yo, azu aboki mo maillot de corps na débardeur. Ma semaine qui tete ni tabaki na débardeur. Azu mo débardeur aboki koto yo. Donc azo c'est la mo sasa ni a rebongisa. Dentifrice na salle de bain koko zanga te. Dentifrice, hein, mes filles. Dentifrice, c'est zanga te na salle de bain. Bo zanga ka dentifrice, c'est important. Bo zanga ka dentifrice, dentifrice. Brosse à dents, et zanga na salle de bain, et zali responsabilité ya biso ba maman. Moi et loko yo. Soko ki na château rouge partout ba te kakango. Biso to utaka na Kongo, na uta na Kinshasa, lokona ki na mwa mingi, na uta na Kinshasa. Eza pona lolé mon abiso. Au moins na mutu muso a brosser, il y a des gens à brosser mon noko, à brosser na yeminu na ya brosser, mais lolé mon azo brosser moté. Sikoyo muto bon so na ba oubli tcha ba biloko na salle de bain. Pour ceux qui a brossé mon noko na ye, tant ça ko brosser, amoni o ezana misu na ko saleni ako tirer ba saleté nani ya langue na. A tirer ba saleté, tirer ba saleté. Il faut qu'on se contrôler. Moi, il faut contrôler mon noko mobile non. Mobile il faut contrôler mon noko. Moi c'est na yo c'est important. C'est ça l'amour. Na bolingo c'est ça. Moi ça contrôler mobile a contrôler moi. Oh ma chérie, t'es bien habillée aujourd'hui. Oh ma chérie, t'es trop belle. Ah ma chérie, non, les aisselles ne sont pas bon. Va prendre ta douche. Ah chérie, mais là je vois non. Chérie, ça fait 2 jours que tu as tes sous-vêtements. Il faut les changer. Mobile il faut tirer pour changer. Mais mon sous ça maniaque à changer à moyer moko. Mobile face na sous-vêtements jour moko 2 jours. Mon sous comment on ça dans une semaine. On a c'est nazo ba selo ba rapport nazo ka maman. Une semaine quand na sous-vêtements moko poa longola ngo mama problème. Mais pas de poste pour comment ça. Bino na ça na bino papa. Bino ko kanisa ki na makembe c'est biso ba maman ka neto za na besoin. Il y a bino bo sepela te. Na makembe avec le sans tabou. Si vous avez lieu sacré, vous avez un maman maman pe ana nzoto lokola yo, maman pe ana posa sepela lokola yo. Yo te wozui maman, o lingi maman na nzoto, ozo ke solo kitoko, ezo ba kisoba petit, ya makembese. Mais maman te ko linga yo papa, ayo kabo, lipeka solo. Ayo ka, madusa solo, zo pesa solo. Maman osa nini? Maman ko pesa yo, akoton lison nzoto, mais akochele ngebo. Achelo ngibo posa nini sala mbangu s'il sait ça nini atelema na ye mosusu aza na courage te akoyebisa ok non papa mapekano eza solo il faut sokola alors lokola bapapa mosusu mwasi mosusu po ayebisa mobali mpe kozala mpasi mwana azobanga po alobela mobali na ye bamobali mosusu aza mobali mo azala kanda ya libela na mwasi ne kutu asekisa mwasi ne kaso bana lieu sacré ceux qui ont un peu de asikisi mwasi na ye mais so aza na salo asekana mwasi te partout asekana mwasi aseka mwasi kaka na nini mibali ya mabe alors mibali ya bongo maman il faut na biloko oyo pour que otieke lumino on vit qu'une seule fois la vie n'a pas de brouillon pour otieke lumino na mopanzi te que otie longi na mopanzi parce que oza besoin effacer sa miki po yo telema parce nzoto donc le corps a ses désirs. Ba désir wana, il faut la partager. Ya sepela, yo sepela. Alors, ce comme kazara propreté, la ndama kambonga na zoloba. Ce quoi c'est ce qu'on brosse. Bain de bouche est très très important. Très important. À brosser, nana dentifrice, à celui-ci, à bendi, le lait monae, bah celle qui nous soit chema à sisi. Souka na wasanini, à zou bain de bouche. Achina mon papa na wata 5 minutes après ça nini akracha ngo oka moto a solo kitoko ozo swana mo oza tutaka posa bisou on yo somona ka so mobile so moni tout mo step so ba bisou basi balinga ba bisou pesa nesika ya bonjour soko moni moi ça so ba bisou papa iba ki moi ça za amoureuse iba ka solo kitoko azo yo ka yo monoko kitoko ya moi za posa salo ba bisou mais so moni yo pe de soupe o mona bana tete eza bana te monoko solo ya moi zeli moi sala bisou te za mababa na ta so comme monoko na eza solo yango wana linyoka na vite na français ba benga wana bino bato bebi français bien. Bo expliquer ngana noa linyuka bo komelanga kande bo komanga bo bine to solo la ka bo komelanga linyuka ba benga bana o eza linyuka
ya biso bato touta Congo bato tobotama na Congo tokola na Congo oyo eza linyuka oyo eza très bien esukolaka nzoto malamu koleka bamanyuka oyo tosoma na grande surface ezalaka monene na kati yango en 3 linyuka oyo esukolaka nzoto bio komona nzoto no propre longola vraiment salité makasi na nzoto na château rouge linyuka oyo eza nango bamama bosomba bopesa bana parce que bana biso bakoto oyo ta musu balinyuka oyo bayebi yango te c'est sûr mpe bayebi yango te surtout babotami bayebi linyuka oyo te so osombi linyuka oyo opesa mwana sala nini asukolaka nango nzoto mokongo na biso souvent moto so azosokola konika mokongo ya pasi mpona moto onika mokongo salite longwa alors faut kosomba brosse monde brosse eza boye eza ya douche osombi brosse na yo otyango nini na yo otyango savon osali nini obandi konika mokongo na oniki mokongo parce que mokongo ya difficulté makasi kotya maboko kosukola ya facilité oniki mokongo na yo bien oyo eza brosse ya nzoto onika mokongo bien ekonika mokongo bien ekotelisa oke mokongo na yo malamu nyonso oyo ezaka badevoir ya mwasi moto faso babiloko oyo nyonso eza mobali te mobali akobima te akende kosomba ke nasomba eloko te c'est ça le mariage yango oyo l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur dans le mariage eza kama kembesete eza kosolola kolingana kopesa na babizu kozala na bomoko na diapason moko koyoka na malamu ya munde elengi ya libala bovandi na salon bozo seka bovandi na salon bozo beta masolo boza donc nyonso soki moninga azo tokomi koluka ake wapi obinga mibando bimaki oza wapi okozoka ni c'est ça libala l'amour moto ali koseparé na moninga te yango nde babengi libala eza elengi libala eza elengi soko comprendre yango libala eza ngai soko comprendre yango te omwa libala eza mabe mais soko comprendre omwaki libala eya kitoko libala eza elengi libala eza bien kolola lipeka moninga banda kututi tongo obaliki boye pa simbio akanyo na mokongo opabaliki boye pa simbi moninga libala ekomaka ngai ntango moto oza kopesi moninga mokongo mwasi alali apesi mobali mokongo mpo mobali apesi ekanda mama yake na mama mpona mobali alali apesi mwasi mokongo pour moi c'est PC kanda na couple ndenge ezalaka soki mésentente eza na bato mibale yo pe papa bondela pe mama te papa nanga yo pe bondela mama ti mibali bino bokasa soko bondeli mwasi na nde ki mobali esili non wana nde mobali ya malonga mobali ya solo ye wana oyeba kobondela mwasi na ye ayebi ke nasali mwasi nanga mabe na bondele mobali malamu to mwasi ya malamu olalaka te apesa moninga mokongo papa na butu oyo opesi moninga mokongo ebongo soki fièvre na butu osala ndenge nini so moninga asali fièvre koyeba ndenge nini kaka na fièvre yo olali opesi ye mokongo yo mpe mama olali opesi papa mokongo ebongo so papa aza na fièvre akokotombola liboko te ntango yo opesi ye mokongo wa deja na kanda okomi mbetu na yo moko me ekomi mpo obala kosima moninga okoka te okomi ka okomi ka okangami ka kote moko bonyokwamaka boka pasi okoyanga noa boyanga noa boka pasi ezalaka bongo te wana nde siko place libala ekomaka ngai libala ekomaka ngai na place wana libala ezalaka elengi ntango na salle de bain papa na mama bakuti baki kosukola mwasi na mobali baki kosukola oniki moninga mokongo mwasi aniki mobali mokongo mobali mpe aniki ye mokongo wana nde libala ezalaka elengi wana nde makembesi ezalaka bien bafiole nanga bofungola matoyi boyoka makambo na oloba bafiole nanga bofungola matoyi boyoka makambo mama azoloba deuxième mama azoloba boyoka makambo na oloba nalingi échec te na bana nyonso to na nsima na mariage nalingi yango te yo nyonso dina lando ere akotonga bilamba eza ere ya bilamba ere akopesa papa babizu eza ere ya babizu oyoki makopine siko mama azoloba marraine aoloba aki copine esuteki marraine nazo autorité aki marraine ere otonga bilamba dina moda eza ere mosusu ere okipe papa Aurélien na kati ya chambre eza mpe ere mosusu chaque chose a son temps ma marie na ngai maria ma marie oyebi ndenge tosololaka omonanga naka na papa ti ere nyonso tozala nini esengo wana na bana bafiole na nga bosuki pe na mibali na bino nalingi échec te bosuki pe na mibali na bino malamu mamari yobali mongala yeba nde balamba biloko ya bangala yeba nde basaka lituma émission okuta koleka mama fato alasi nde basaka lituma estce otali yango soki otali yango te ki mama okende otala émission ya lituma ndenge mama ya biso ya lokela ti nde basaka lituma kende kotala ndeni basaka lituma mpo mobali na sepela Carmel Nzuzi ma chérie oyebi nde basaka ndakala fule lukiso ya moluba
yeba nini basalaka ndakala soki oyebi nini basalaka ndaka te tuna na fifi alaki soki fifi basalaka ndaka na ndenge nini oyo modele balobelaka ndenge nini fifi basalaka minzo ndenge nini otuni basali nini balakisi yo so omoni bango bakoka te osongelinga mama nobi mama basalaka ndaka na ndenge nini soki oyebi mpe osaka na tendresse te ya kotuna nga na kolakisa na boya ta lakisanga mama une femme doit être très tendre moi c'est pas un gentil moi c'est pas un tendresse moi c'est pas un bolingo okake bolingo penza ezosopa na ona nzoto chaque façon pas na otalo bazwaka esengo so mbala otalo azwaka akoza na posa kende komekata na bina kendo metanga akoma mko libosa ki pa makangu yemi bale ya misata bi la mienne c'est la meilleure azongelio wane sewa o so mona mutavandi azo tubela sa ko tuna ke maman yebi ne na sa kutu boye webi tant to kenara to kenara na papa edo to bimaka mom ki wana webi kena meka ki kosala moi virgule man na telenga habite na zongela oya nga ndako sa ke sengo ba ma chérie ba na nga bo tala nga bozanga prothèse c'est très très important na ba ki le sans tabou tala ngo pena papa chérie na peta bofanda botala très très important ezanga kabinote parce que quand tu te soulages quand tu fais pipi si tu n'as pas ça tu vas sentir comme un bébé tu vas sentir masuba netiba na mikende ba bébé bazalaka c'est très important même soso tambola zalaka na kati ya sac même au keyo se soulager les bandes aux yeux boaki au changer mon sous au comment sous-vêtement et ça toujours propre et aux la saleté au cause la paix na ba odeur ya mabete na toilette aux la ka lingette té ba maman bozanga ba lingette na toilette té c'est très important parce que monte normalement avant au chocolat il faut que nous se soulager, on a besoin d'oignon surtout. Après ton oignon au chocolat, tu te sens bien au cause de la propre. Mais on sous nous trois obimaki, au médite on sous les monko boé, tant on sous les blocs monko boé et petit seul boum et pas ya bateau. Osera na besoin au kangate, osera pas sosani on se soulager. Or, mon sera se soulager, à celle ka papier toilette à pamba, à osera besoin propreté, à quoi osera pizza malamuté, au moins la mutu musu qui solo le qui makasi, au comment na solone kangame na bilamba qui monta. Outi voye pesa vandi oki pesa, monta so pesa sora na bébé moi le bana exact parce que aza mupaya ce qui mupaya kuti lingette na kati ya toilette na yo eza bien lingette ngo so kuti ngo lingette na kati ya toilette eza bien pour au cas où a poster ya makasi abosa nini akozwa lingette ata sali papier toilette akozwa pour lingette eza déjà mouillé akozwa lingette akosalela lingette de kolongole moi ba salité na ye o azaki na wana nzoto le temps comme ananda kulasa nini asokola très important na bi eloko ba maman de fo ba songa eloko mo oza amibel ba ko ba exact oza responsabilité na biso ba maman ba jeune fille nanga bolinga boyet oh maman moi j'aime quand tu donnes les conseils comment être avec un homme à la maison comment ceci c'est là mais quand tu fais c'est ça na c'est bien mais bolanda pete bolanda tant mazo pesa ba conseil boy ba pekolanda ba conseil maman nazo sepena ba oh mon abinga bi maman grâce à tes émissions j'ai beaucoup amélioré grâce à tes émissions j'ai beaucoup appris grâce à tes émissions je commence à respecter mon mari grâce à tes émissions que Dieu vous bénisse c'est ça le but na sala kango pona tant bo pesa kangai tant boye pesa kangake grâce à l'émission à propos pour le mariage et bon et ça la reste mon makas na bien nzambe merci parce que pour ça na ngande yango wana na ngi mabala evanda moi même j'ai un service traiteur bon karaté et la provenance ça cher hein ezali kama oza cher ezali kama mosala ezala kande malamu alors ce que na sina zimbo wana lobi na yo ka kiboza li sauter na ko kaka passer bon wana na leki vraiment libala neza ça fait trop mal. Divorce c'est le comme la montée divorce c'est le comment comme paix et c'est le quoi souhaiter na mutu teza mabe makazi alors pour na ko tomber na bakaya ne ngwate faut ça nene ko bungisa awa to komo ki na suka na biso yango serviette à ne pas manquer bozanga ka serviette ba serviette ya muke oyo bozanga ka ngote serviette oyo mike musala ngo eza pona ko pangusa papa ce qui musala sili aussi si musala na yo faut na serviette na lobaka na bino toujours oza serviette na yo oza na mo haut de colonne na yo ozu serviette na au trempeur na haut de colonne ouais au kamatu trempeur na haut de colonne au pangusi papa bien au pangusi papa au pangusi vous comprendre hein au pangusi papa au pangusi bien a commis propre au komona kolala bien
boyebi ke ba nini wana ezalaka na odeur moko boye indisposera pe. Or soki okamati serviette otya na eau de cologne ntango kopangusa papa malamu yo mpo pangusa nzoto na yo bien okomona ke bokozala frais bokolala pe bien na kimi omona pe papa pe akozwa sous force asala nini ya kocontinue lisusu masolo kocontinue lisusu bikomba de cache ekoki lisusu kocontinue mpo na lelo na kosukisa na bino awa botina na bacommentaire nakoma kosala makambo so par rapport bacommentaire na bino soki otyekone toyebisenga mama mpo nini namoni oza triste non ma chérie naza triste te ezalaki makambo na banda koloba esengaki naza na attitude wana mais ce n'est pas la tristesse je suis vraiment très bien dans ma peau nzambe azobatela naza vraiment bien kimia mpenza ezali kose déranger mpo na nga te komitungisa te mais merci quand même pour s'inquiéter olobi ke mama namoni oza triste te naza triste te ma belle ça va tout va bien par la grâce de Dieu mpo na lelo toki kosukisa awa bomoni biloko to nalakisi bino bomoni makambo nyonso to nga nalobi oyo aza mato ya koyoka sa nini ayoka me nayebi ke boyokaka mpo nazwaka baretour mingi ya bien soki otali image oyo tindela mpe moninga yeba kozala respect mobali barespectaka ye mobali bashushutaka ye mobali barespectaka mobali bashushutaka bokoloba na nga mama tu parles seulement mpo na nini mobali fa respecter mwasi mpo mwasi aza lokola mama mwasi na nsima ya ndako mobali akorespecte oza mwasi yo mwasi faut respecter sous mingi parce que balobi l'homme est le chef de la maison c'est lui le chef de la maison toi tu es sa femme botala ta bokenda na acte nazaka likolo nazaka na se il est le chef de la maison il est le chef de tout makambo koma ko ba position boye boyane ko ba créativité mais ndenge vraiment nzamba salango Ève na se Adam likolo l'homme est le chef de la maison. Il y a un moment de la Bible qui est pas commis que dans l'assemblée, les femmes se taisent qu'ils interrogent leur mari. Le respect c'est biblique, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Respectez mon bel nayo. Ah, c'est chef nayo te. Sarah banda kobinga Abraham mon Seigneur. Ah, ça mon conseiller chef nayo. Lingaye, ye pas lingayo. Bolungo kitoko hein. Bolungo zaka bien. Ah, basi balinga babizu epesa nesika ya douceur ezalikisi ya bolingo ebasekele na yango pesa nesika ya bonjour bapapa bamama balinga babizu te opesa bizu nesika ya bonjour so emona ntango opesi mama bizu opesa mama bizu mama sepelaka okopesa ye awa okopesa ye awa okopesa ye awa mama osepela osala nini osala babizu mobali ye bapapa bamama bazala mposa kolakisa biso mwasi ezala mposa olakisiki olingaka ye mwasi alingaka komoneka aza très nécessaire epai na yo aza très importante ana mposa nango olakisiki olingaka ye alors papa kobomba bolingo na motema te bolingo babomba ngo na motema te oya akufa sanke moninga ye bakoze ko olinga ye eza mabe bolingo ça se sent ça se voit bolingo emonanaka bolingo emonana lakisa mutu na oke nalingaka yo je t'aime à la folie olasipesa nga na kraka yo nga mpenza nalingaka yo epe place avandi abi ma femme elle-même mutu moso koya na mwa bêtise kaka boye toya kokota ata mwa songisongi na bi je t'interdis de parler de ma femme comme ça n'ose plus jamais komeka soko babo mpona mwasi na nga te mpona nini okota tellement na motema mobali okota ye na misisa makila na ye ekoma makila na yo donc akoki même pas kopermettre moto ya koloba mabe mpona kombo na yo il faut kokoma na niveau wana il faut kokoma na niveau babaki asalela mobali kisi wana ovandi oningisi moto bi yes en tout cas ça y est là c'est bon là ça veut dire que kisi yango zala na mwasa bebe kozanga ngo te kisi yango mwa deyo na sama pika ezanga te kisi yango mwa vaseline pakola papa na makolo ya pembe pakola ya vaseline kisi yango azanga mafuta ya kopakola na nzoto te kisi yango brosse à dents dentifrice ezanga na salle de bain te yo moko pe protège kozanga ngo te na douche na toilette kozangisaka ngo te eza très important bolingo ezalaka moko soki operdre yango esili o okoma me nga navandaka wana ti nga nazalaka mwasi neti tosala 25 ans tosala 30 ans omonaka na 30 ans au plus de 30 ans kaka boye moto mosalaka na 2 jours 3 jours une année deuxième année basali nini barégularize situation babali nani aperdre encore biso basi kotolinga mabala
Pour le lot to succès wana. Kande na baki, Dieu vous bénisse, God bless you. Tata nzambe kalusa kumuna nzamba ni beshanele bala betunos. Bye bye. Bobo sana teninga na lobiki boche la nga ba commentaire. Bolo ba onsi bwana ngo posa na koma ko zo temps ya ko sa nini ya ko tanga makabo bolo baka parce que na koma ko sa bongo parce que bino bozo ko prêter nga matu na bino pona ko yokanga miss na bino pona otala nga. Ngapi de mon côté la salle nini na disposer tanga pona otanga ba commentaire. Nzamba ni beshanele bala betunos. Bye bye. Likata shedu shiri papi ninda shai wae Kaitana kuningune papi ninda bari wame Namo Utengeta namo Ekove namo Kurera namo